nako banda awa tango basangani kuna batomoni accentuer condamnation pour la loi. Mais lobby tovandi toyoki ça me dit il y a eu circulaire de bimaki keno nanga alobi keno ye akimi na ye parce que bapesi ye sanction bato misusu balobi iyo nanga akimi ndeko Tshilombo a remporté. Ok biso pe posa na biso eza kimia na mboka ezo tofanda bandeko na biso balala na samba te na esobe te. Mais toye komona circulaire wana nanga awangani ya yango nanga di ayebi makambo wana pour votre information tisi koyo nanga garde toujours tous les sièges provinciaux ya ba province ya Bukavu nanga zawa ya Goma nanga zawa. Qu'est-ce que M. Kilolo avait dit hier? M. Kilolo a dit ceci. Oui, l'Union européenne est en train de donner des sanctions pour la bande de Rwanda. Mais on va dire, si on pouvait bien voir ces sanctions, elles ont pesé Nango. Toloba. Union africaine a bengi Sadek, Yaka, Vanda A. EAC, Yaka, Vanda A. CIRGL, Yaka, Vanda A. Toyoki yango CNC. Balobi bokita bomata bokofana na ba M23 parce que bino ba bobenga bango 14 mois na kati ya na ville province de Kinshasa. Tango benga ki bango oyokaki sonité. Siko babi sololo kasinaba. Ozobanga ni. Ndeko Tshilombo ngana lingi yo okanga basango. Wete. Tunangai pona nini? Pona nini papa? Gouvernement Patrick Muyaya ayebisaki biso keno basango ndeko Tshilombo atindaki bango Kabuya avait dit bakendaki na marque na bango pesa kama toi lelo basango ndeko Chole alobaki la fois passée na Top Congo ye mutatindaki biso tokoki te kotelema na tongo boye to banda bitambula tambula ainsi de suite akendaki plus loin. Il a dit ayebisaki biso to mona kusha bapoli kisenyo tomoni papa bango basango bazana ba démarche balingi bareli tous les peuples congolais tolo balilo babo moko to vano tout autour en même table to partager to tala sikali mabe ezali to arranger makila ba congolais tika la kosopana etika kosopana makila ba congolais. C'est ça l'objectif ya basango. Basango avant ba na ba démarche ba osala rôle ba moto ali bo so ba kutala ki na ye ezaki mesetilo Félix Antoine bande kona nga ba congolais basango bazwi mandat ya kotambola partout pour où départ mais c'est Félix Antoine Tshilombo. Mais Félix, quelle politique ils ont joué? Il ne veut pas dire la vérité devant le peuple congolais. Pourquoi? Et là on est poussé il y a bon ma vérité. Peuple congolais, Eric Senga Mosala Nzambe wana pasteur il y a église protestante. Azazo mate pour le babé. Vérité. Eric Senga a répété à plusieurs fois que nous sommes mandatés par le président de la République. Bravo. A créé le gouvernement Union nationale. A créé a continué qu'on dit Madja. Peuple congolais, oui. Tout a créé, mais toi, il n'y a pas ça et tout. Moi, je non, les sous à l'autre. Papa, mets-toi des alliés. Félix Ala Singala Kingo. N'a pas ça, nous simple exemple de lobby. Mobutu avant son départ. Alors, on a qui est de notre premier ministre. Bravo. Alors, on a un gouvernement militaire. Un premier ministre militaire. Comment on a là? Likulia. Général Likulia. Bamutamutu Bazaliao. Vous voyez bien? Azal Likulia était premier ministre. Alors, on a Kengo. Mobutu avant son départ. Peuple congolais, Mobutu a Lucas solution, on l'a tout.
pour résoudre crise à l'époque ya kata Zaïre. Mobutu akokata kolongola kengo kotia likulu ya solution ezwama te. Likulu asala 6 mois ya pamba. Peuple congolais oyo asala combien? 6 mois. Voilà la histoire. Tous les 27 pays à l'Union africaine. L'Afrique compte, si je ne me trompe pas, 56 à 57 pays. Oyo, et ça, Union africaine. Oya, Europe, baza 27 pays. Yangwana tobengi bango Union européenne. Komona kiwana tous les ministres des affaires étrangères basangana ki balobaki pona problème ya Congo. Iyo. Bamekaki pe kobakisa sanction. Oui. Biso tolobi toza contre na makambo ya Nanga ne peut pas tuer les Congolais comme des mouches. Non. Nanga doit subir la justice ya pays mobima parce que il a tué les innocents. Boete. Biso ba Congomani, biso SID, biso lamuka toza contre makambo oyo so Nanga. Asa. Soki Nanga a besoin ya pouvoir aya na moyen ya élection. C'est ça, notre constitution nous oblige. Que non, on ne peut pas se lever un matin qu'on entend XY est parti chercher les armes pour venir tuer les peuples corps. Nous sommes contre Banal et Loti Lobby na makambo ya Nanga. Nanga doit répondre na makambo na enyo. Donc, pour soutenir guerre à Nangate, ou bien à Pembeni. Parce que nos amis là nous disent que non, Dengenini, Kisikoyo, la Muka, tout le monde a le quoi que non, Asana, Ngambuya, Corneille Nanga, Lukuta, Mouné, nous sommes contre Nanga. D'ailleurs, tu ressens comme Karine Khan, numéro 1, il y a ces pays, Azali A. Asa la banquette nyonso akangela biso Nanga doit nous expliquer ndenge nini abomi peuple corps nako banda awa tango basangani kuna tomoni ba accentuer condamnation pona roi mais lobi tovandi toyoki samedi iyai circulaire et bimaki keno Nanga alobi keno ye akimi na ye parce que bapesi ye sanction. Batu misusu balobi iyo Nanga kimi ndeko Tilombo a remporté. Ok, biso pe posa na biso eza kimi na mboka. Ezo to fanda. Bandeko na biso balala na zamba te na esobete. Mais toye komona circulaire wana Nanga awangani ya yango Nanga di ayebi makambo na pour votre information tisi koyo Nanga garde toujours tous les sièges provinciaux Yaba province ya Bukavu Nanga zawa ya Goma Nanga zawa suka na yango tangu bakoti babakisi sanction lobby na peso pet combo. C'est lui qui défendait M. Bemba au niveau de ces pays. Il s'appelle qui M. Aimé Kilolo. Na PCP. Comment on a? Qu'est-ce que M. Kilolo avait dit hier? M. Kilolo a dit ceci. Oui, l'Union européenne est en train de donner des sanctions pour la bande de Rwanda. Mais en vrai dire, si on pouvait bien voir ces sanctions, elles ont pesé
Fais ça dans je répète, ce n'est pas moi qui a dit c'est M. Aimé Kilolo. Il a dit ceci. Ces sanctions, tout le monde a le cas là, et aussi la qualité ya Rwanda. Tout ça qui n'a pas ça va faire sa vraie sanction et étouffer makambu ya roi. Tantôt, j'ai mis ça, équipe na yo libanda, mais makambu na toyoka yango bandaka. Yango oyoki okapi atangi quelques sources ya ba journaux ya Tongo. Alobi ezana journaux moko. Elobi toza sirte na ba sanction oh. Pesa kama toyi. Na yango tangu bakisi sanction toyoka kaka numéro 1 Antonio Guterres. Alobaka te asani le. Alobi topesi. Mais tolingi toyebisa na bakongomani il faut bafanda mais ça moko Ndeko Tshilombo nous a dit même si les M23 arrivaient devant porte naye awosolola toyoki Antonio Guterres alobi bafanda baso toyoka kaka direct balongoli masolo Union africaine Toyoka ki Lorenzo avait dit niet a komi Pilate a sokoli mabo na makambo RDC na kota nanga lisusu ngana zui nomination ya na komi président Union africaine oluka mutu mususu oyo akosala pacification entre RDC na Rwanda tosenga ke basoda a boyaki omoni wana lobi toloba Union africaine a bengi Sadek yaka vanda a EAC yaka vanda a CIRGL yaka vanda a toyoki yango CNC balobi bokita bomata bokofana na ba M23 parce que bino ba bobenga bango 14 mois na kati ya na ville province de Kinshasa tango benga ki bango oyoka ki sonité siko babi sololo kasina ba ozobanga ni ale toyoka babi misi kombo ya mutu moko alobi yo baza 2 moko kombo ekiminga me moko siko na pesa yo ya yango Oyebi, ancien président, il doit être ancien président ya Mali, Obasanjo. Ancien président Obasanjo, ya Nigeria. C'est ça que je il faut ce qui est très sûr. Obasanjo, Balobi, CIRGL, Union africaine, EAC, Balobi, Makambwana Nyoso, Obasanjo na moko kombo kimingai. Bokovanda wa na ancien président ya Kenya. Bokovanda wa donc Obasanjo a joué mandat ya kosangisa M23 ndeko Tshilombo na batwana nyonso. Na pesi kombo Obasanjo. Commissaire la peuple message oyo. Tovandi wana tango Aimé Kilolo alobi que non les sanctions ne pèsent pas. Avant-hier, Yokaki, Ndungiri, Olivier, moko ya porte-parole ya Rwanda. Alobi, même si on sanctionnait James Kabarebe, ça n'apportera rien na bitumba ya Est ya République démocratique du Congo. Mais pourquoi ça? C'est que sanctions oyo bazali kopesa ezo contribuer na eloko yango biso toyebisi bienvenue na mais oyo moko aye po na makambo ya lokola numéro 1 ya CPI sala sérieux kangela biso nanga a piriger a remplacer place oyo ndeko Jean-Pierre Bemba azalaka na CPI babombela ye chambre cour kuna abomi peuple corps congolais tolongwe wana toye kovanda Obasanjo pe alobi na lingi ba notifier nga na communauté internationale na kanga bisaka nanga na koma ndenge ojo ayaki awa na sangisa batu kuna to boucler toye kozonga awa les regraves combien de fois on t'avait dit ici tous nos frères de l'Union sacrée ne partageaient pas même avis avec l'IDPS. On t'avait dit d'ailleurs il n'y avait même pas de réunion qui faisait que non bateau nyonso bava otiaki tembe lelo samedi passé to vanda to yo kandeko Tshilombo na koyebisa bandeko nyonso
ndeko tolobaki bandeko oyo nyonso ozomona pembeni na bino changer constitution bana ya mboka bapesi yo mandat zala na boye na boye lisese oyo na tolobaka yango ntango nyonso baza lokola bacorbillard boye te bamema Mobutu ti Kabila komi na kenge balobi kinke alobi kobange loko Maréchal vandawa metangu Maréchal akendaki kutu saki ya maboko ya mama Bobila Dawa etikala na ba militaire kaka oyo bazalaki kobatela Maréchal Mobutu saki ya mama etikala awa Mobutu akima yemo awa bino sikoyo boyaki kozwa tata oyo na kombo ya Laurent Désiré Kabila lelo mozole azaku aza na se botiki ye Corbière boye kozwa Joseph Kabila président ya jeune sala musala lelo Kabila boke kopoigner ye contre mur aleli si j'avais ne fils que 3 personnes à bien mais na comme une citation oyo botiki ye boye kozwa lelo ndekoti toyebisi yo mpe ndekoti lombose se batata oyo baza bacorbiard bakopese yo tina miri chance lelo yo moko olobi ya il a dit ça il venait de confirmer tout à l'heure que non union sacrée et servir ye na eloko et servir ye na eloko te soki okopanza union sacrée panza na parce que biso pe combien de fois le président Martin Fayoulou a proposé makambo ya kitoko ya kopesa ndeko Tshilombo ayebi saki ye kende kokota na parlement olo bangoku alors pourquoi pas tangu obengisi union sacrée opanza yango olingaki pe kobanda na parlement oyebi sabango lelo oyo divorce ekomi consommé lelo oyo tout bandeko na biso nyonso bapolitisien oyo bakunde bembe oyo bacorbière oyo balobi chaque moto abali kokanga valise na toyebisaki yo moto mayele voit le mal de loin et il se cache boye te toyebisaki yo lelo union sacrée na kalabwe bino bato bokendaka kosala bakisi ministre XY ngonga ya kende kosala kisi po bazongisa yo na gouvernement ya sika sinon fwe na fwe boye te alors biso bayi lambuka tolobaki yango banda kala la lire où vont les choses tomona régime oyo ekesala eloko tolakeli régime mabe te me ndenge bazali kotambola ezorasire biso que non il n'y aura rien lelo toye kokoma awa ndeko Tshilombo apanzi IDPS basalisi yete mais tolingi totuna muta mayele ata ennemi na yo a soufflé yo likambo sala nini yoka yango on vous a soufflé pendant combien de fois naya kozonga awa tomoni wana madame Suminwa ake libanda koloba ke no sisiko ba nombre ya ba mort oto yokaki na Bukavu oto yokaki na Goma ezaki muke alobi tisiko tosi nanu ko kunda bato yo plus de 11 000 morts et l'Okagokamwa ce qui nous a étonné ici l'armée est montée en puissance mais tomoni 800 policiers et militaires tango Goma ekweli bakimaka te basani na ils se réfugiés na Burundi mais kotoyo changement ya corps ya constitution esanga matoi tango bandeko oyo bakimi lobi toyokaki communiqué ya Evariste Ndayishimiye le président burundais alobi boya ko récupérer ba sodana bayaki ko kimagere baza c'est grave na tango ya Mobutu Seseko voire même na tango ya Laurent Désiré Kabila un militaire bakindie akende kobatela mboka akima c'est que armée et affaires lelo Burundi abengi biso tokende ko récupérer ba policiers na ba militaire oyo ba kina bombe naya kozonga oui c'est bien nanga il faut akende mais kisikoyo Bukavu Goma eza na maboko ya na ce qui est très grave
lobi tomoni nanga après avoir bandeko wana ba félicité ye balobi Goma ezalaki salite ebe Bukavu ezalaki salite ebe babandi kosala salongo bapesi ndingisa samedi nyonso Goma tracé nyonso liba salongo tosokola ville de Go tosokola ville de Buka nani bokonzi toya koyoka lobi quelque batu population plus de 1 million bakenaki kobatama na kati ya concession ya Monisco balembi na nzala soki 3 semaines yango oyo baliaka eloko tomon toyokaki avant-hier Bintu Keita asengi na force ya monde batala ndenge nini ya kopanza Goma babotola à aéroport po bimisa batuwa ils sont fatigués de la famille na bana mike na basi na mibali makasi esa lisusu côté bakendeki ko batama lobi tomona lisusu côté yo armée est montée en puissance lobi tomoni nanga aye kokanga contingent monene ya ba militaire ko mais c'est grave. Et bon, siko sanction oyo bozo pesa na Paul Kagame ekeiwa sanction oyo boye bo pesa porte parole ya nanga sanction oyo bo pesa James Kabarebe ekeiwa lobi to mona il a serré les militaires comme dans un étau a Congo limwa ndambu ya Bukavu ache bango soki na ba camion soki na mituka alobi boko sibiro oyo ngai nanga nakoli a désarmer bango nyonso ba misusu alobi nazo pesa bino réforme musu akangi bango ake kopesa bango recyclage. Bon, à quoi sert siko sanction oyo nyonso ya Belgique nani na nani azali kopé yango yokaki Maître Aimé Kilolo alobi on voit comme ici eloko eza nango Natango Mobutu yo okanga phase force armée zaïroise c'est que Mobutu akufi yanola c'est que maréchal akufi mais les autres yoki nanga akangi policier congolais militaire congolais akende kosala ye recyclage tala ndenge mboka ezali kokende avocat ya Jean-Marc Auti koleka secrétaire général à parti na ye alobi bakongomani soki bozo yeba keno Jean-Marc babimisaki na grâce présidentielle lukuta munene Jean-Marc Kabund a passé na makambo nyonso bakonstater keno aza na raison yango wana mais abimi na grâce présidentielle biso tolobi Jean-Marc abima na grâce abima na malédiction etali biso eloko na biso ezali boye biso tokovanda bana ya Kongo nyonso ndeko Chilombo ngana lingi yo okanga basango wete tuna ngai pona nini papa gouvernement Patrick Muyaya ayebisaki biso keno basango ndeko Chilombo atindaki bango Kabuya avait dit bakendaki na marque na bango pesa na matoi lelo basango ndeko Chole alobaki la fois passée na Top Congo ye mutatindaki biso tokoki te kotelema na tongo boye tobanda bitambula tambula ainsi de suite akendaki plus loin il a dit ayebisaki biso tomona kusha bapoli politicienyo tomoni mpe tokomi mpe epai ya na siko samedi ndeko Chilombo di keno makama basango ayebi yango pesaka matoi yango yana lobi boye ndeko Chilombo komo basango bakoseli yo makambo pesaka matoi nani mokonzi komo basango bakoseli yo makambo biso tolingi zwa basango tia bango na bo apres basango baloba vérité
olobi que no démarche wana de loin ou de près oyebi yango parce que soi-disant akoseli mokonzi ya Congo maka alors mokonzi bakoselaka ye makambu po tokende sika te balobi kanga bango tia bango na bo siko totala oyo SSC oyo ndeko Chilombo nani alobi verité pesanga matoye nakoshite na oyo oyoki SSC Pasteur nani Eric Senga auti koloba tobani kokoma na suka ya maso ndeko Chilombo pekisa bango parce que toi tu dis que non na makambo na oyebi eloko yebisa bango boti nga buto natindaki bino Eric Senga lobi na lelo alobi tokomi na suka ya maso le 1er mars tokozala na ville province de Kinshasa tokobeta misa messe ya makasi awa na église na bango ya SSC ekezala wa après tokomona tokokende na moi eloba ndeko nani tina ndeko Chilo topesa ye makambo nyonso oyo biso tozwi ku bakaye de charge nyonso ba opposant tozwa na maboko na ye sikoyo nga nalobi je reviens à ça. Si ce n'est pas vous qui les ont envoyés, empêchez-les, Bayakuna, mais Balobi, les premiers, Bakosambela, Souka Kosambela, Bakoswa tout, Bakaye de charge. Namaboko Yandeko, Chilombo, Baba, na Panza, na Epona Loba, na Epona Ibisabiso, peuple congolais, réalité Makamotu Bozoyoka. Les abonnés, réalité makambo tout ça nini tozoyo mais avec monsieur bayawa bazana information bazu quelque part nous avait poussé bango baya oyoka pe aw so ki banayi bakoloba ni la mort ne tombera jamais papa le docteur le ballon la mort ne tombera jamais il est là faut y observateur longwa tende na super à la bureau de aya oya ba doute na yo ko mo ça ba doute esi ayoki kuna déjà bi bonaki oyoka bango nano mais tokoya biso vérité nyonso namonga letomela jamais bana mboka peuple congolais totombeli moko na mosusu boyoki bolamu yokama tozali kopanza lelo oyo tozali koloba euti au sein de notre parti engagement pour la citoyenneté et le développement décidé eza bote qui depuis M. Félix a sali sorti médiatique na ye mokolo ya poso utu koleka alobi alingaki alwasi makambo ya gouvernement oyo alingi abimisa ya union nationale basango baza na badémarche balingi bareli tous les peuples congolais toloba liloba bo tovanda tout autour à même table topartager total esikali mabe ezali to arranger makila bakongolais tikala kosopana etika kosopana makila bakongolais c'est ça l'objectif ya basango avant bana badémarche baosala oyo bamoto ya liboso bakutanaki na ye ezalaki mese Chilo Félix Antoine bandeko na nga bakongolais basango bazwi mandat ya kotambola partout pour ne pas M. Félix Antoine Chilombo. Mais Félix, quelle politique ils ont joué? Il ne veut pas dire la vérité devant le peuple congolais. Pourquoi? Et là, on est poussé, il y a bon ma vérité. Peuple congolais, oui. Eric Senga, Mosala Nzambe Wana, pasteur, il y a l'église protestante. Azazo, bate pour le vérité. Eric Seng a répété à plusieurs fois que nous sommes mandatés par le président de la République. Bravo. Vrai. La démarche est au salaud. Donc, avec ça, la Vandika a l'occasion de rien, Abimi, avant que la démarche n'a pas été pendant que Bamboka tout batamboli wana mbonge bimebe. Qui sont derrière tout ça? Félix, le bata vérité ta mort devant peuple. On dirait que Kata et mon sincère la vérité. Peuple congolais, oui.
Félix aza lokola moto balongola ye mosisi olobaka vérité. Vérité ezala monoko ya Félix elaka oyeba kaka loba bonjour. Peuple congolais oyo. Vérité mana monoko na Félix ezala kaka nini? Bonjour. Ande ya bonjour vérité mosu eza te. Azokosa bakongolais be. Basango balobi semaine oyo baosala démarche na bango. Bakomona Ramaphosa, président sud-africain. Bakomona Joao, président angolais. Bakomona Sassou, président Congo-Brazza. Yo moto, tona tembebele, on a Félix lokola, yende, babote na nzela moi cité. Parce que bapala kuti, bamona comme si Félix, abote na nzela moi cité. Ye basanza eko sanza. Pana yelo kute ngo bima jamais. Peuple congolais oyo. Taloba. Boye barake après Yesu kobota, après Marie, Marie. Après kobota Yesu. Abota bala misusu ebe. Ça veut dire qu'il y a un peu montant à venir dans mon village pour ma somme. Bravo. Vrai. Bon kaka Félix, ça peut pas mal. Dans l'immédiat. Peuple congolais oyo. Naloba. Comment on a les 4 présidents de la République? Banyango, n'a pas eu protestant. Fait une semaine, n'est pas zonga. Babi démarche à Souka Yango. Bamona Ramaphosa, Bamona Sassou, Bamona Joao, Bamona Museveni, il y a Ouganda. Tous ces démarches là, Bandongo, tout fait un casa. Félix Alobi, gouvernement union nationale. Bon, on a la table ronde de créer bien. Félix a activé dialogue et il a à la table ronde. La mort ne tombera jamais. Il a créé le gouvernement union nationale. A créé T. A fini qu'on dit Madia. Peuple congolais, oye. Monsieur Malouba, mais ce qui a créé, mais toi, il n'y a pas ça et sous. Moi, je non, bon, les sous-dialogue. Papa, mais toi, des alliés. Félix a la Singala Kingo. N'a pas ça, une simple exemple de lobby. Mobutu va son départ. Alors, on a qui est de notre premier ministre. Vrai ou faux? Vrai. Alors, on a un gouvernement militaire. Un premier ministre militaire. Comment on a eu Likulia. Général Likulia. Bambuta Moutou Bazaliao. Vous voyez bien? Azol Likulia était premier ministre à l'Ongoli Kengo. Mobutu va son départ. Peuple congolais, Mobutu a Lucas solution, on l'a tout pour résoudre la crise à l'époque de la Katazaï. Mobutu a concrété. Kolongola Kengo, Kotia Likulia. Solution Zamate. Likulia, ça a 6 mois à Pamba. Peuple congolais, à ça combien? 6 mois. Bonne histoire. Les loyaux, les mêmes histoires à Mobutu. Elle est répétée. Du coup, ça a 6 mois à créer un gouvernement. Il y a une union nationale. Peuple congolais, à créer Yango. Et puis ça solution à Mobutu. Il y a donc créé un gouvernement union nationale, mais il va continuer à avancer. Moussa Kabila. Peuple congolais, Nicolas Boyaki le corps à mort frère Bitumba. Il a lu, Naloba, Bitumba Zalaka Bongo. Bitumba Zalaka Bongo. Bitumba Zalaka Bongo. Bitumba Zalaka un moment après pour doser. Pourquoi nous ravitailler? Mais ce qui est ravitaillement exact. Ce que nous avons renforcé, à compéter à repousser nos sous-mousitons. C'est ma stratégie. La guerre, c'est la stratégie. Sa stratégie, vous a bien fait. Peuple congolais, moi, je vais côté de Bimiao. Il y a un peu de Mikolo. Voilà, tu vas comme ici, Elali. Elali, Félix a gagné guerre. Félix a gagné guerre et va quoi savoir le Kinois. Voilà le message à l'Okuta à IDPS. Tant que Bounagan les a qui tombé, et a qui tombé, voilà les a qui congoté. Tant
ntango Rutshuru Masisi bamboka tu ezalaki tombe wana ezalaki Congo te Congo oyo koma Congo epa bato ya IDPS na Félix kata bamoni Goma eza tombe peuple congolais oyo donc la moko ne tombera jamais donc bamoni Goma tombe Bukavu tombe balobi bitumbe bandi le point na bango Bunagana eza Congo te Bunagana bazwango ça fait maintenant 3 ans oui mbula misato peuple congolais oyo on a dit nos oies qui va renforcement par-ci par-là aux luka par-ci par-là pendant que Bunagana est qui tombe dans on va démarche par-ci par-là un pays géant au cœur de l'Afrique un pays sous-continent au cœur de l'Afrique toko ba mandia il y a une force armée partout dans le monde d'Afrique centrale toko en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest to senga armement à kuna il y a Mali il y a Burkina Faso na Sénégal depuis quand Congo a une intervention et pas Mali depuis quand bon la histoire il y a Congo depuis Congo belge to senga intervention militaire à Sénégal depuis quand lelo Costa Mutamba ko pe mo la bitinda akei peuple congolais oyo Costa Mutamba otamba la premier ministre de la justice sous l'envoyé à M. Félix à qui on s'est habilité la Mali. On va sengi et pour tenir comme solution. Ça ne te jamais. Ma pays tout aussi dans la intervention. Ma pays américain. Par exemple, moins peuplé que nous. Bis sont déjà plus peuplé fois 5, fois 7 qui va payer wana. Tous plus ou moins 140 millions d'habitants. Oh, Tchad à lobby. Félix a tenu, point de presse, a tenu, raconte dans un bataillon sacré samedi passé. Dans le bas, voilà qu'il y a un bambou. La monnaie ne tombera jamais. Félix à lobby, il ne peut pas coopérer avec les patins. C'est ça le mot utilisé. Oui. Alors, dans le bas, oh, moi ça va. C'est ça le mot utilisé. Oui, oh, après pour coopérer dans ma patette. Ma patette. Voyez le président de la République. Peuple congolais, oui. Voilà. Aza ba réserve à mon aïe. Le lendemain, il a tiré wana. Il y a un lobby, il monte le câble, il a tiré. Attends, mon PC est tourné dans le nim. Le PC est dans l'indira, le câble, et même dans l'Iwa. Et ça, oui. L'Iwa m'a souffert, ça a coupé un autre côté. Et ça, l'Iwa, il y a mort politique qui n'a eu. Et ça, oui. Et ça, mort politique. La scène politique, Félix, ça va quand souffrir. Ce gars, le Oka, c'était des Oya. Félix, ça va mort politique. Kabila coup tout le temps bien. La mort ne te verra jamais. Félix, ça n'a bien à négocier ma patente. Il doit négocier avec leur maître. Directement avec leur maître. À négocier ma patente. À négocier directement ma maître, ma patente. Ma maître na bango. Yoka. Jean-Pierre Bemba place à la patente. Vraiment. Jean-Pierre Bemba place à la patente. À l'époque, il était en sa rébellion. Azala sur Robert Lopez à Ripa. Dans sa rébellion. Roger Lumbala. Azali Pepa. Dans sa rébellion. Moussa Nyamou Sipes à Ripa. Dans sa rébellion. Peuple congolais, oui. Pour citer combien de bateaux Kawana. Dans votre mazaki va pater. Pour le mot que Félix il a utilisé. Il y a Robert Bateau va pater. Voyez ma paix que câble le père. Il n'est pas tchaki le lendo. Après qu'on négocie la batowana. Jean-Pierre Bemba, Barouberoua, Roger Lumbala. Maintenant le fils a yé. Atali, alors papa Bengi bateau va pater mbalebe. La mort ne tombera jamais. Il est là. Abi papa Bengi bateau va pater mbalebe. Mais on considère qu'on va pater tes sauts de Congolais. Na benga bango to vana mesa mo to solo la kota la état de l'île mboka la biso les amis même papa zaki paté état un rebelle anda ba mo kilezo yoka même zaki paté to paté
Parce que maître ya Bemba, ils allaient Bemba et mon côté. Ils allaient lui remisser. Dans Ouganda. Mon collègue conducteur à guerre à Bemba. Ils allaient Bemba te. Ils allaient lui remisser venu. Président Ouganda. Et c'est tant au Kabila solo là, là-bas, alors, on va mettre la bango. La mort ne tombera jamais. Il est temps. Et c'est tant au Kabila qu'il y a un dialogue dans Bemba. N'a pas Rouberwa. Et c'est à quel n'a pas mettre la bango. À coopérer direct dans Bemba. Ma pâté. Tant que Félix a maîtrise même pas ma campagne. Maîtrise même ma campagne à côté. Bemba n'est pas pâté. N'est pas Rouberwa. N'est pas Roger Lumbala, n'est pas pâté. Manipulé par l'Ouganda et le Rwanda. Mettons comme la Luki dialogue na bango. Aluka va mettre na bango te. Aluka va pâté wala kaka. Qui met son côté son côté.